Bien notre cher fidèle de l'émission Talalelo, les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain, Julien Botalatala, Talalelo, l'embocatier de la presse, Nazalelo Naken Piana, tout Solane, tout ça toujours, n'a pas question, oyoyo, à Kozoa, n'a pas réponse, n'a pas tout Solane, mais n'a pas plusieurs makasi, il y a Fortini Tangama, en tout cas Forêt Tangama, merci beaucoup, mais pourquoi pas dans les pétroliers, Pito Mavungu, merci aussi Nayo, et merci aussi dans les blancs de Bruxelles, gaz, encore et toujours gaz, Baranabango déjà, donc le blanc de Bruxelles, merci aussi na Arnaud de Diatona, en tout cas, na Katia Belgique, merci na Yemote Babengi, na Komo Yambo, Mbo Pyramide, Laetitia Kitolo, Tozana Kempiana Auto, Soanaye, Papi Pedre, Palmira Moulamba, na Peso Pepa Mbote, Sigozaye, na Pesimbote, na Jimbile, le Jules Mokadi, Kempiana Mbote. Ouais, bonjour, Julien Botalatala, na Pesimbote, Bande Konyoso, Bozolanda Biso, Levi, Sabotana, Muninga ya Cardozo Fashion, Muninga ya bato belé Patrick Balox, les blancs de Bruxelles, gaz na gaz encore et toujours. Gelo wangi yu na pesi bambote na pesi mbote na vie Luizombata, Sir Poli Lumumba, Papi Pedra Palmira Mulamba, en tout cas na pesi mbote pa bato ebele o bozolanda biso, en tout cas na osenga bande ko bozala toujours branché boza pété parce que ya osola eza vraiment ébélé, Yannick Kaenga, les monnaies visibles, Yannick Kaenga, Arnaud Diatona, na question bambote ébélé. Kempiana na bi ke badota la biso partout le monde balinga so bango biso mbaito vande to partajaka. Moko to so na ga moko to bundaka na kata plateau, mais batala la biso na bi ke les boss Yannick Eboya Kaingila auta biso mais Kempiana réalité nini oyokoleka entre Yorobona Petit Fali o ke ondire ba kolon kani pona yo Kempiana ezani. Ouais, merci Julien Botalatala. La réalité zoleka entre Yorobona Petit Frère naye ngana ebeza makambu to ko tate ezanga ba kisongi ya mokili bazoluka ba diviser Yorobona Petit Fali tandis que Petit Fali na Kinshasa, Yorobo abombi moi mingi, surtout par rapport à Petit Fali, ba vio azalaki omene place à Rola les athées parce que avant na longwa Kinshasa na tika Petit Fali, Fali apesa ki ndako, basombela ki nyonso tout, mais Petit Fali to kende pai to zongi pai relation na ye na Yorobo, eza relation ya na leki parce que Yorobo ngana ebi Azwa Petit Fali a bomba na palais naï. Après avoir kolongwa na maboko ya sena na biso fifisi wa o bomba ga peta mulai. Yorobo azwaka Petit Fali a chaye na palais naï malgré komaki que non Petit Fali a komi kokengela Yorobo na Eliane ba fena soki ba faze Petit Fali ya kazo kengela komaki mwa polémique ebele Petit Fali yango komona ye mwana muke ok makambo ya minene azosala na butu. Ce qui y aura boire mais on est à ma côté tête. Pourquoi côté en casse? Non, il y a une question parce que la question ça, il y a réponse ça. Côté la nenge fallait à maki batou. Tu as vu que y aura boire, bah ça qui est responsabilité à Petit Fali. Bas à la mer partout, batambola partout. À l'accès banzela parce que Petit Fali côté na ba métro. Eh bien sur côté na ba place c'était que ah il faut au côté à place pour ma place faut que je taxi beaucoup ma place si vous avez un mundele pe bagol vous am susu taxi mo ko boyam susu pona que les places boye Petit Fali mo ba prononciation et compliqué à moi muke am so ko kenem so forêt ya ko sa mundele je vais partir so qui nini prononciation tellement za mo mobulu donc bazaki obligé à faire ça Petit Fali et faire mutu oyo akoki ko guider bango. Oya koki ko guider surtout na ba restaurant biloko ba restaurant Petit Fali ayebi kotanga ba kombo ya biloko penate yango moni grand frère na yo bazaki wana pona ko encadrer mais et comme polémique oyo a profiter
bambongo nyonso bapesa Petit Fally Yorobo azalaki obomba bilamba Petit Fally Yorobo nde mutu azalaki kogere ekomi oyo Yorobo akimi na biloko ya Petit Fally Yorobo akimi na bambongo ya Petit Fally biloko wana nyonso tu ezosenga il faut tosolola na Yorobo yenda koexplike biso baverité nyonso tu makambo oyo bazopanza Yorobo na bareseaux sociaux nayebi ke Yorobo na Kinshasa vivaka bien afutelaka ndako ne ya bien Yorobo amona mbongo na Kinshasa donc nandimi te Yorobo akomela Petit Fally mbongo Petit Fally aza petit na ye Petit Fally aza petit na ye nayebi ke ndenge oyo tobeta lisolo par rapport ya elakisi ke Yorobo azalaki koaider Fally Ipupa et azalaki koaider Petit Fally mais sikoyo na ndenge ekomeli pourquoi kogérer yango te na cadre ya sur le plan na ndenge ya kobomba sur le plan professionnel ke kokende yango na média omonaki mingi oyo bato bayebaki koswana mingi ezalaki à côté ya bana basi nde bazoswana mingi omonte ke na ondere Fally Ipupa aza nde na libabe to mpe liste au bureau ya Fally Ipupa etielaki bango eza nde ya libabe mpo bato nyonso bakotya bakokolokana na dimension moko tu ne peux jamais imaginer bon omoni na délégation ya bandeko na biso oyo bayaki na artiste musicien ya monene Fally Ipupa je pense mutu oyo batutu baofélicité eza Petit Fally parce que Petit Fally asali pena badérapage pena te donc Petit Fally alakisi pena amour na ye pa grand frère na ye Fally ayokisi ya na ye soni te depuis bayaki ti lelo en tout cas parmi bato oyo tokofélicité soki tofélicité baartiste ya Fally faut tofélicité mpe Petit Fally dans sens que délégation wana mobimba bato bayebaki ke zo badélégation mobimba eza Petit Fally mais Petit Fally oyo bato babulaki aza zoba ya délégation mobimba selon manière selon comportement na ye abimi neti mutu ya mayele ya bato oyo Fally mpo bamemaki en dehors ya orchestre na ye donc Petit Fally non à se comporter très bien Petit Fally en tout cas à contrôler balangage na ye na baplateau tout aleki en tout cas et puis na apesa félicitation akitaka sur le terrain monaki azoyembaka ndeti dernièrement nayaki na place ya convoiturage à côté na gare du Midi babi azalaki wana osentir ke na kati ya restaurant wana nani madame oyo mundele apesi kuna champagne tellement azoyemba nzembo ya Fally ozomona ke ouais eza nango mabe te mais kotala Petit Fally eloko ya liboso nano de 1 akoti na histoire ya monene ya 3 arena parce que 3 arena kutu te bamatisi ye na podium ya 2 arena a défendre art na ye musala oyo aza nango na nzoto musala oyo bamemelaki ye tomoni mpe public ebetele maboko basepela ye vraiment na Petit Fally omoni eloko ezosala bandeko bazwi palpite kodiscute eza musala nde basali mabe musala bamemela ye bango bakoki yango te sikoyo bakotisi yango sikoyo na distraction ole balobela baévénement tellement baévénement Fally bakokolobela te bana kilo te alobela baévénement omoni art ya kopromouvoir événement ya mutu epesameli mutu nyonso tu te art ya kopromouvoir bato nyonso tu oyo bamemaki mpo baya balobela baévénement Fally bapesi baévénement wana mpifo te oyo ndenge bato basatandaka no ekipe moko pene ekei parce que moni makambo oyo Fally auti osala meme moto ambanga moko alinga apesa yango valeur ke moto ambanga moko ya pamba sikoyo Fally aye na délégation ya plus de 15 personnes mais actualité Fally eyokani te wana olobi bon point mpo ken mpe ozalaki wana te ube ezalaki mpe oyo bazalaki wana mpe na baémission basalaki ezalaki mpe par exemple biloko epelisaki mpe moto epusaki mpe message liboso na baévénement tout oyo ken mpe nazalaka oyo tout ken mpe nasalaka ayaka koparticipe mpo omonaka esimbi ke ken azalaki wana mbanga ken esimbi omona bato mpe baya kotya defi ke biso mpe tozoya kobeta priye est ce que omoni Fally abeti yo moni baartiste mosusu basinteresse ke biso mpe foto ya longo ya defi parce que événement eke bien événement etikali na histoire mais événement wana epesi ampleur oyo bato bazelelaki te na nsima yo nde ozelaki to mpe bato bazalaki te parce que eza na bato mosusu mpe nde bayaki wana mona mpe ke bayaki mpe bapesaki mpe bato bazelaki ke non soki Fally abeti 3 événement ya Paris la de barena wana ekozwa makelele ata ya 2 mois 3 mois ke mokili ezolobela yango na yango kaka mais tomoni mokili ezolobela yango te mokili ekomi kolobela Maniki aswani Jaël aswani
grâce te maswani donc wana eza sur événement te wana eza lisusu ba événement bayelaki te wana ekomi ba distraction comme le roi ebomi actualité na babomi actualité parce que na minute oyo bato balobela kaka grâce te mo bato balobela manike bato balobela Jaël Show bato balobela makambo ezanga ntina nga ko na préféré bandeko na biso bayaki ba garçon tomoni ba garçon basali mosala na bango bien ozwi bavaldi tambwe baidor baalexi weti baza na bango na bango alexi aidor valdi bakozala mpe bayokana te na bamombaya mais babombisali te na bango mais base respecté na sens ke tomonaki liboso ebandaki nanu Jeannette Bomolo kuna na demer discussion opesi mambo ya boyi elongo Jeannette Bomolo ekoti Jaël Show Jeannette Bomolo mama mo afingaka bana bato boye ok kempe na Makizembe tozana awa na plateau tomonaki artiste musicien Fally Ipupa ndenge azalaki na bandeko nyonso oyo bazalaki bamemaki bango équipe mo bamemaki ayebisaki bango ke non logo esi mosala esi nango mutu nyonso aza libre ya kosala oyo alingi mpe oyo amoni malamu mpona ye mais na masolo kobeta ke lelo grâce te mo bamonaki na Koffi Olomide apparemment on dirait comme problème na nsima nango et puis est-ce que Fally Ipupa nani pourquoi ko taxer côté ya Fally Ipupa ko taxer mingi Koffi Olomide on dirait makambo lelo nde Koffi Olomide akomi mutu mabe so bamoni ye na démarrage n'est que faux. Ok, c'est ça. Ok, mbala moko neti. Bimandoki après. C'est bon pour nous? Ok. Ken Piana Makizembe. Lelo grâce temo. Beaucoup tanina ye na Koffi Olomide. Ozongi ka wana. Ozongi ka wana. Yo okokende mbala moko kombo Koffi te. Ibali aussi. En tout cas, Ken Pianato, quand on a dossier, il y a Grâce Témona. Parmi Batu Nyonso, il y a qui na délégation Grâce Témona qui na kati. Mais à côté ça mawa naso ni pe mawa makasi pona Grâce Témona Batu Nyonso, il y a qui na délégation. Bako zomela, bako silikela, bako lobarama, bako sara ba message mingi pona ye Grâce Témona pona yo vraiment. On dit. Ouais, je l'ai voté là. Kota la bande qu'on a biso o bayaki. Nga pona nga ba seme pena ba trouble. Bon, c'est même pas des autres artistes, Fally Ipupa soni. Parce que délégation, yakina nous liboso, et bandaki bongo, na ba propos, c'est pas ça qui n'a nous battu. Tout le monde qui Jaël, nande qu'on a vu sur Alexis Weti, bandaki na nous aéroport, on a nous ya France, pour s'attaquer na on a Koffi Olomide, Jaël itier, ayaki okende na makambo ba plainte. Et créaki un peu moi ba critique belé o esalemaki bato basepela na ngote bato babandaki na nous kosala ba reproche na ba remarque ke musala o boyele za musala ya kolobela bato te bango na bango pe bakoma ko swana ke tozolobela lisusu makambo toyelaki te tokomi olobela ka ba Koffi tokomi olobela ka ba héritier yango monaki héritier watana basalaki pe vidéo moko amuke abi bango balobaka batiaka biso ka te biso nde totiaka bango ka tandis que bango nde batiaka biso ka biso kutu totiaka bango ka te pourquoi héritier watanabe akomaki ti na niveau wana parce que bato oyo bayaki na délégation ya Fally surtout liste ya presse ya bayoutubeur ya liboso basinteresaki kolobela beaucoup plus makambo oyo bayeli te bayaki na bajeton mpona baartiste musicien mosusu alors question posée par rapport à ndeko na biso Grâce Témo oyo bayaki na deuxième liste deuxième délégation nga mpona nga na retrouver makambo eza na deux volets jalousie eza na kati pe ya makambo oyo Grâce Témo déjà aza nga na koloba bato mosusu bakonfondre neti Grâce Témo oyo ezali poto ya liboso oyo bamemi epa Fally Ipupa Grâce Témo oyo ezali poto ya liboso te oyo eza na kobenga ngo mosusu quatrième poto ya Grâce Témo soki quatrième te ba troisième poto parce que mutu oyo déjà akenda États-Unis deux ou trois fois akenda déjà États-Unis nasi Grâce Témo akozala jamais na complexe ya komona ye mosusu Paris Belgique Allemagne Grâce Témo akozala na complexe ya bamboka wana te parce que
akenda déjà ba États-Unis d'Amérique avec ba Washington à côté déjà ba concert ya Fally ya libanda mboka parce que Fally pour na ba concert mususu abeta na États-Unis d'Amérique ba prince ya Weli ba memaka pe grâce temo na ba concert mususu petit pitopa leyo yebi bozana grâce temo na niveau ya kuna kotala ndenge makambo pe komi kokende na ngai moko Gilet Botalatala petit tiers na ndenge pena ya mabete omoni l'ange sale c'est la en famille moi na ndenge ya mabete soki grâce te mwazaki na problème falaki baluka ba arranger ngo na ndenge ata ya kimia mais oyo ya koloba ke grâce te mututu akomi kosalela émission vraiment ezokende pena propre te bazobebisa vraiment image ya orchestre na image ya mutu amemaki bango na poto. Merci beaucoup Ken Pianama. Alors que biso sotala ki na image de Fally pour pas que l'équipe nyonso baye après ba concert mutu tout aza libre ya kosala o lingiye topé asala makambo na. Mais okosini sa question te mutu ya ke tanke mwana musala ya Fally azate tout le monde ba ya ke tanke ba youtubeur ba journaliste ba yaki po ba accompagner Fally pour panato événement à betaki. Mais après l'événement, nalobaki même na bémission belé, baza libre ya ko recevoir ba artiste oyo ba yambaka, baza libre ya okutana na mutu nyonso tout parce que oyo ba elaki esilaki déjà. Donc na mona eloko ya gravité que ba événement sili après bango balobelaka Fally tandis que Fally ye moko par rapport à question na yo, alobaki yango ouvertement, alobaki en coulisse na caméra, soki ba événement sili boza libre ya kokende komona ba artiste nyonso tout so baza libre ya komona ba artiste nyonso Ken Piana okutani ya grâce temo bokutani ya grâce temo na Jimbelao et comme ba problème mingi kaka na kati ya clique ya bay o bayaki na bona délégation pona nini bongo ya mibale lisusu Koffi Olomide lisusu grâce mokutana na Koffi Olomide et comme problème oyo to moni biso nyonso de ba problème bandaki ya Jimbelao ya Koffi Olomide au mona ke emati susu makasi. Ouais, merci beaucoup. Kokuta déjà grâce na vie na so Jimbelao bato bapelisa yango moto eza mingi bandeko na yo bayaki délégation te wana il faut tout ça la part des choses wana ezali beaucoup plus bombanda o esalemaki grâce akuta na Vejimi déjà akutana na Karine baza déjà na partenariat mikolo Karine kuta wabenga mwana na eke mwana boss Jimmy Belao alongoli ko papa papa nazo bisayo Karine mokozi alobi mwana na ye na ministre akomi Ariana Belao da akomi Ariana Belao mwana mwasi nyonso tu oyo oza na besoin oleka na nzela ya Jimmy Belao il faut omona nanu Karine siko grâce te mokomi alekaki na canalisation ya koteka na canalisation ya tipo ekomi na matoi ya Karine Mokonzi atindiki message epa ya moto oyo babengaka songi ya bapage Facebook nene ya bango bazwaki dossier wana bapelisi moto wana tokotia délégation ya oyo bayaki ya Fally te wana ezali bakamaradi na ye oyo bafanda ndako moko balala place moko bango nde bapelisaki moto wana bakomisaki makambo ya Jimmy Belao ndenge ekomi parce que na minute oyo Jimmy Belao aza géré par ya Karine Mokonzi ye nde sponsor ye nde azosalela ye nyonso bebe Ariata Belao donc eza makambo sikoyo oyo olobi apart Jimmy Belao neti nga mpo na nga bato bosala ba émission ya koloba grâce te makutani na Koffi Olomide bokreelango ba problème c'est comme si bao contredire makambo oyo Fally pour palobaki na micro makambo oyo tomonaki Fally pour pazolobaki bozali libre ya kokutana na ba musicien nyonso tout Koffi Olomide paza musicien congolais soki déjà Fally alobi bozali libre ya kokutana na ba musicien nyonso tout grâce te makutana na musicien liboso Koffi Olomide déjà eza contradiction ya maloba oyo Fally alobaki oyo bandeko na biso baosala oyo bayaki délégation moko na grâce te tozora il paraît grâce te azalaki pe ye moko te manike pe azalaki Koffi afuteli grâce te mo hôtel place ya kolala parce que alelaki alobi aza na place ya kolala te Koffi aza ya na ye oyo babanda relation depuis Congo
grâce te mona Kofi na yebisa bino eza makambo akota te baza na ba relation moko ya makasi oyo ngai na yo jile botata tokokota yango te ba relation moko pena ya songe ya mbeli ya songe donc baza na ba relation na bango oyo soki okoti okoriske pe okoki prison pamba parce que ba relation eza pena na kati ya source ya mai yo mona te grâce temo na sindile ke bayokanaka te bayokanaka ta moke te parce que sindi ya mona wa grâce temo neti fi moko boye ya songisongi soki aye place ekreaka toujours badésordre yango sindi alingaka na ye grâce temo te donc okutana ya grâce temo na kofinga mpo na nga na omona yango eza kaka journaliste na artiste na ya Congo bakutani na yebi te soki est-ce que ba problème nini kasi ya on a biga parce que bat musuto ba en réalité fali alobaki na miso matu mais na kuzu musu pe ezaki mutu wana bokende te poso ke kuno trahir yango wana oto bakalokola 12 ans wenge o fali en réalité alobine bongo mais na kuzu bazoponela bango bato okutana na bango ezalaki mpo bongo te komona publication biso nyonso tomoni ya directeur ya F victime qui est Edi Badiata a publié mpona grâce temo et puis komona mpe Alexis komona Jaël komona batutu bakisi njora bango nyonso bakobimisa manzaka mpona mona est-ce que otikelanga mpena na s'exprimer très bien parce que namoni balobi Jaël grâce temo ayaki na mission ya bimana fali boye po benda fali soki makambo mon frère bon se tromper bozo se tromper à la mort est-ce que grâce temo soki pena akoya mission est-ce que mission na ye o Kofi akotinda ye ezaka mission ya koya abimana fali est-ce que bozo fali yango pe aza pete est-ce que bozozwa fali ti akomi fali oyo alelo oyo azosigné ba 3 arrêts na l'espace ya 3 semaines bozozwa fali pena aza pete mission nini ya grave oyo grâce te mwaske si batinda ya sala pe mission wana esimba na Congo na biso parce que avant babandisa grâce te mo mission epai ya fali oyo aza likolo il faut grâce te mo boprouve biso ke asala mission pe na artiste boye Kofi atinda ye esalema pe esimba papa fali mpo bato bakompona fali mpo bate fali azalaka déterminé na makambo na ye asalaka fali aza na biro moko costaud oyo okopusa na kuta ta linzaka te lelo bato bamona fali neti peteke mwana mwasi moko boye akoki koya bakoki kotinda ye azwaka lupemba fali wana bendango kaka na pete yokanisi bavie wana soki vraiment balukaka fali na basens tour na ndenge ya bamomi yokasi grâce tema azala mwasi ya liboso oyo batindeli fali po soki balukaka pena babenda fali succès na ye na nsima basi seke si batinda basi ebele bamission basi ye miso ebele mpe bakoka na bango bamission wana te parce que kotala lelo baartiste ya génération ya lelo eza mwa pasi po tindela ye mwana mwasi ya mission ke alongolisa ya mosusu mbati po abende makambo eza mwa pasi parce que génération ya lelo eza génération ya baartiste oyo batimba na ndenge ya bablagi te donc nga mpo na nga eza débat moko vraiment terre à terre débat moko vraiment ezanga motu na makolo parce que kotala lelo fali pupa kutu oyo azalaka déterminé na makambo ne asalaka tala kaka banganga Congo balise fali pesa biso mongo tokangelo mbula po lobi na stade de Martin mbula ebeta te fali aloba nga naza déterminé na croyance na nga na kondima na nga mbula ekobeta te papa banganga ya minene ya Congo fali akota bango duta alobi mbula ekobeta te mbula pe ebeta te sko kisi ya grandeur nini oyo grâce te mwa kosimba oyo kokende kotouche fali pe simbi fali parce que kotala deja mutu azoboya nanu banganga nanu oyo bafandaka na bamor babeti na ye duti pena babi no komi yo bude biso lobi mbula ekobeta fali alobi mbula ekobeta te naza fali azalaka déterminé na négativité te fali esprit ezalaka toujours positif ke makambo na osala ekosimba banganga kutu ya minene babetana fali gazo bakoka fali te mbula ekobeta fali alobi mbula ebeta te mbula pe ebeta te
so grâce temo oyebisanga sikoyo grâce temo kaka oyo tomona kaka youtuber kisi nini ya malonga kisi nini ya grave pe puissance nini grâce temo oyo akoyela mission epa afali epupa mission wana mpe esimba mission oyebi kobotola fali succès il faut ozala pena moto peut-être oza pena na haute dimension parce que bafali mpo baza na pouvoir ya nzambe moto ya mokili abloka yango te moni ya nzambe alobi oyo eza temps na yo soki eza temps oyo nzambe apesi yo mpo bato ya mokili basala likopa mpo baya kobotola eloko oyo nzambe atie il faut bozala na bapuissance moko nayebi te pouvoir nini oyo grâce temo kisi ya ndenge nini oyo grâce temo bapesaki ye po aya asala mission tie epa fali oyo aza lelo parmi bagrand leader ya mboka na biso nga mpo na nga na azwango kaka ezaka bibanga bangaka ya bato ya mokili banani baobanga mais bibanga bangaka ya bato ya mokili oyo otangi kombo baosala baémission oyo batie na bapage mosusu baobanga na bango kaka Kofi ndenge grâce te bakutana ye na Kofi bapanike na bango pour rien soki Kofi azalaki nganga soki Kofi azalaki na besoin ya kodétruire vie ya fali alingaki adétruire vie ya fali mosusu avant fali alongwa quartier latin est ce que lelo kaka nde tokosalela Kofi campagne ke Kofi aza nganga Kofi aza démon Kofi atindi mutu na mission mabe donc nganga ngo tomoni ya Kofi kidémon ngo Kofi tomoni yango kaka lelo et fali auti obeta 3 conseils ya arena pourquoi pas Kofi alingaki utiliser mwana mwasi avant fali abeta baconcert est ce que akoluka utiliser mutu déjà barene na nyonso tout ese ebetami fali aggrave déjà histoire na ye déjà s'aggrave sikoyo batinda grâce te mo mission mpo aya korécupere nini lisusu parce que barene na to ebeti barene na to esimbi totikaki motema mabe ya kobimisa kaka baninga bandoki Kofi oyo mida kotikala kaka papa ya fali mutu akoninga fali na mokili koleka Kofi akozalaka mpe te oyo ezalaka makambo ezalaka divise premier bolingi kaka bocreye eloko moko boye bosalire image ya Kofi oke Kofi anganya mso na biso nyonso tu na mokili emso mutu alingaka fali koleka mpe Kofi aza na ye te me bato ya mokili balingi kaka basalire kaka image ya Kofi kokutana na grâce ezamba aliboso te aza petite sœur na ye bakutani na bango aide petite sœur na babesoin azalaki nango estce kokutana ya Kofi na grâce eza lelo grâce te azalaka kokutana na Kofi aka mpe barepi ya fali mpe na Kinshasa kaka ya lelo nde ya lelo kaka na Kinshasa kutu place oyo batemple yango bakisi ezalaki Kofi atindaki grâce te mo mission te kaka awa na poto soki bakutanaki wapi nde aoketinde mission moko biso bakongolais mpe mo raisonnement na biso mpe tokoma okende nango mpe mosika parce que bato tu bosalela grâce te mo baémission ke batindaki émission azala lukanda abima na fali est ce que boza na bapreuve est ce que fali afongoli telefone na ye alakisi no bamessage grâce te mo azala tindele ya bolingo mpo aluka koyisa ye parce que bapreuve ife ezala ti ke grâce te mo azalaki kopropose kutuboye mais déjà mwana mwasi batindi émission aluka abima na mutu mais il faut bamessage d'amour ezala oyo azalaki koflate bakutana soti babima eyama toka popole mopasula mabe eyama bato bainterprete bakombo ya mutu ayo bato aza marie mabe ce n'est pas gentil siko kombo ya mutu bopemisa yango lisusu te le bato bolobela baévénement bokomi kaka lelo bocreye likambo lobi bocreye likambo lobi bolobi jeali so aza mabe jeali façon azomemela bawala tolingi su jeali te lelo ekomi su tolingi grâce te mo te bapublication na bafacebook bapublication na baémission tiktok grâce te mo na grâce te mo mais fo bolakisa so bapreuve ngai mpa na ndima Kofi atindaki grâce te mo mission ya bongo ngai fo namona bapreuve fo mwa bapreuve mais otalaki publication ya directeur ya F-Team Edi Badiata asali publication mais apesi biso bapreuve ya publication te atie kaka kata grâce te mo nini bawario bokata grâce te mo soki infiltration soki nini mpona yo soki ozolaki yango ndeni bon nga namoni grand frère asali message na ye mpona petit na ye mso grand frère ayebi makambo oyo bazweli grâce te mo etanke infiltré mais faut badéfinir biso baexplike biso
parce que lelo bakondanaka mutu te ke mutu wana ayaki infiltré ayaki asala Fally boye mpo babenda Fally boye parce que kindoki na justice ayebi kindoki te omoni baémission mosusu tokosala vie wana atindaki boye mpo basala boye mpo na kindoki bongo soki sikoyo bamemi bino sikoyo na baparke bopesa preuve parce que l'état ayebi kindoki te nde otalaki video moko ya nani ya Fenech papa omoni lelo te nga kotangela bakoma te omoni lelo mutu mpo ya mission epa Fally mission wana esimba eza pasi mpe impossible parce que Fally aza na bapetit Fally ebele oyo basambelaka kaka na nkombo na ye ke balali balamuki babandi kosambela nzambe tiela biso Fally na mabondeli batela sante ya Fally batela succès na ye baveuve na baorphelin ebele oyo Fally akendaka kosunga na bafondation bana wana nyonso to Fally atikelaka baloso bapolo basambelaka kombo ya Fally chaque ntongo ndenge petit Fally kaka asambelaka oza siri mutu abongo oyo akenda kotika badon mutu oyo asungaka bato ebele bongo oza siri ndoki akozwa ye na facilité kindoki moko atindi mutu ayeta asali mission wana esimbi kaka na facilité Fally aza deja papa ya baveuve papa ya baorphelin oyo asungaka bana oyo basundaka na bamaternité moi je pense eza bafaux débat totika kopesa bandoki pouvoir topesa bandoki pouvoir te na vite oyo banzambe mpe azali nzambe azali le seul maître oyo aprotegeaka biso nano ya liboso eloko nyonso esalemaka ya mabe ezalaka na autorisation ya nzambe awa Fally abisaka bato wana bamoma oke na mbula ekobeta te na kondima na nga na croyance na nga mbula ekobeta te ata bosali magia ndeni mbula ekobeta te nga nafanda na bato amowa na terrain Beverly wana oyo ya bandala balobi tokotala biso na le banani bakolo mabele mbula mpe tikala kobeta te sikoyo puissance ya bato wana oyo baganisaka baekipe bapuissance ya bato wana oyo bazalaka pena boye ke baconseil mosusu na Kinshasa wana pena elingi ebetama boye bakebe baprie bato baye mpe neti banzinzi mais Fally mpo bana kondima na ye na bonzambe na ye akota bango duti mpe bakoka ye mpe te bongo grâce temo oyebisanga grâce temo kisi nini grâce temo aza nango de kisi nini mutu oyo azotinda grâce temo aza nango oyo eleki bato ya momo oyo babetaka na Fally garçon ke babetisa mbula eza na bakroyansi bilobaloba ya bato baloba biloba balingi basemisa bokoya kopikise grâce temo crise pamba grâce temo akoma mal à l'aise grâce temo akoma mal à l'aise ayopike crise nazoloba ngo pamba te grâce temo ayopike crise mokili mombeyi na ye mokili momba equalifie neti akopelaka na basorcier akopelaka na bamagicien grâce temo ayokoma mal à l'aise mwana bato ayaki poto na santé ya bien ayozonga Kinshasa kuna nsu na malade ya estomac ayozonga na Kinshasa mpona miniti oyo mokili mombese ili grâce temo na likambo oyo eza na preuve ya ta moko te botika mwana bato azala mpe na kimia je pense botika ye azala mpe na kimia apparemment ken ozama d'accord te na yango te naza d'accord te parce que nga nakroyaka pena na fétiche te soki osinga oyo mutu boye ayaki mission na ndenge aki féticheur en tout cas nga nakoki koappuye eloko wana te parce que biso toya bato tosambelaka biso toya bachrétien nga jamais nakoki kosoutenir force moko ya molili nakosoutenir yango te peut-être ya nanga grâce te mo mpe mo mpe tozala kotane mpe baéglise donc ndenge ekomi makambo neti ya bamolili grâce te mo andima basimbisika charge ya monene charge wana eza charge ya monene c'est parce que akutanaka na Koffi Olomide kokutanaka na Koffi Olomide bato babosani ke Fally ye moko apesaki aval ke après baconcert oyo bokende okutana na mutu nyonso to bato babosanaka likambo na seconde babosani aval ya ye moko Fally apesaki après concert bokende kosala mpe baémission na bato nyonso to so ya Koffi ekomi boye bongo oyo bakutana na Feregola ya Fally ekomi boye bongo oyo bakokutana na héritier c'est que bolongola bango na kombo ke baza ba journaliste bokomisa bango ba porte-parole ya Fally bokomisa poste ya Kisi Njoka ke ekomi na bato 15 c'est Kisi Njoka na poste yana za suye moko te c'est que baza ebele
parce que ko interdire grâce temo déjà akuta na suna musicien mususu te et comme déjà kiboumbu et comme singana kingo ngana sepela la comportement vient na biso ko faire l'homme idée mais côté européen en tout cas sans blague batu botika kisongi pourquoi nous surtout kaka Kofi bande côté pe boyaki kaka Kofi plate Kofi Michel Issous Kofi atindi Sougas kaka Kofi tele komba Kofi wana to kolemba ngote vraiment yo pe lotika mais même si on a attaqué Kofi parce que Kofi akenda na église kimbangiste ake kobongola mutema le 3 octobre 2021 okangela na date na bosa na kate via le ba ake koboka nyonso kuna na stepa ba kimbangiste bizaleli avie ezo changer te na eloko te c'est comme si kuna bakendaki te kozwa mikunda mosusu bake babakisi su na nzoto ya Kofi Olomide wana nazobomba te eske yo ozomona nga nazokotela Kofi awa Kofi abimisaki album ni awa soki légende ebeti te formule cette ya Fally Ipupa Emily album ya Kofi Olomide wana sikoyo il faut tolobela yango parce que eza makambo oyo ezali na bapreuve kindoki wana nga na kokota te parce kindoki eza na preuve moko te oyo nga nazomona Kofi abimisi album Fally abeti ye KO debout mwana aduli album ya papa na ye papa yokani ata na eloko te Kofi ake komeka so na Davido ezokende kaka te wana na kolobela yango 100% parce que wana ezali musala soki esimbi te na koloba esimbi te ya koloba ke grâce temo bapesaki biloko po ya mission epa Fally wana pena na koboya yango lelo tilobi botika mwana batu pe azala kimia botika mwana batu grâce temo pe azala kimia mutamemaki ye na poto ayebisaki ye déjà que tambola après l'événement tambola na baorchestre nyonso zongela mosala na yo normal alobai na bato nyonso tu mais ya grâce temo ekomi neti singa na pourquoi bon ndenge mpe crime ezali est ce que ken piana nayebi te ndenge mpe yo olobi ki ozali wario ozali na makambo nyonso ozali moto ozosoutenir mpe Fally Ipupa ozali journaliste osoutenir nasoutenir bamusicien nyonso fe nasoutenir ye bamusicien nyonso yo oza na tie mpe okuta nona nalobi boye ngai deja nazala okende ntina palais ya Kofi yongo na moto afongola mbanga na ye ke moto afongoli mbanga boye basakana na grâce temo mpo aza mwana mwasi basakana na ye mpo grâce temo aye mpo to aza te na eloko te na poshe aza baposition na ye bongo Jimmy akenda oluka ni epa Jimmy Bela sikoyo yango nalobi boye ere otuna yango bikeni omona mpe boye ere bamono na Kofi ayaki na Belgique awa ere aye na bapresse bakali journaliste nini akenda oyamba Kofi na aéroport atia ye micro sikoyo le 30 juin oyo elekaki na 2021 wana va Kofi akende na Simon Kimba parce que ere natia Kofi micro le 30 juin ere natia Kofi micro le 30 juin ere ve na so caméra aza na prison ere Kofi azo chrétien Vital Caméra bosani ke Vital Caméra aza master na ye balia na ye fufu Vital akoti prison ya azo chrétien ye nga natiela ye micro nayebisa ve na bi vie luka elongi ya Nzambe vie akendaka mbala koluka papa Simon Kimbangu akendaka na kamba ko tozwaka mpe rendez-vous na vie mpe mais ve elambo ayebi makambo na oloba ke vie namoni ma ya nkamba place okendaki vie namwana ete ochange te vie ifo ya pa prophète Emmanuel Dodi wallahi na solo na Kofi Olomide Kofi yaka babandela séance ya baprière na yo epa ya prophète Emmanuel Dodi ve na biso mopa alobaka boluka rendez-vous makambo na oloba merveille rambo soki na kosi merveille rambo leka o contredit nga
tozoka ba rendez-vous mais Kofi ayebisanga lobi ngai na ndimaka bato wana te zela soki na ye na église wana ngana alalisa prophète na bino kao wana Kofi Olomide bien alalisa prophète Emmanuel Dodi kao alobi andimaka na ye bapasteur wana te andimaka na ye bapasteur wana te yakoya amona pena soki aza pena mosali ya nzambe me yandimela bango baki alase kao mpona yo mona yaki wandi kao na nde non alobai kao ya mosusu omoni Kofi na waze kwa soki pasteur oza makasi te balalisa kao parce que bakendo na débat waze kwa lalisa Godel Poyi pasteur Godel Poyi oza na bandala oza bandala oui alalisa Godel Poyi kao na plateau oyebi histoire wana bien wana na tala non papa otala te so Godel Poyi na yebi Kofi aloba na alalisa kao eza kao te ke yakisi soki ndini kao ke mosusu na débat parce que tomona waze kwa asilisa carrière ya Godel Poyi na TV basala na ye débat contradictoire waze kwa adevelopa bamayele kaka ya bible oyo pasteur ateya bato chaque jour chaque dimanche sikoyo waze kwa lalisa ye kao histoire wana etikala na YouTube sikoyo Kofi ayebaki sikoyo grandeur ya place akoya te tosengaki Kofi yaka kasi komi oza na besoin ya kao yaka kasi tokotia bible soki plateau soki ekozala wana tokotia plateau po asengaki jour wana il faut 15 journalistes bazala 15 journalistes bazala moto alingaki ayamba bango na plateau elingi azala Christian Bosembe alingi azwa prophète Emmanuel Dodi atie awa Kofi Olomide awa après débat ya Godel Poyi na waze kwa elingaki ezala Christian Bosembe alingi atia prophète Emmanuel Dodi awa Kofi Olomide awa sikoyo batala sikoyo kao Kofi azalaki koloba komi ye Kofi abulaka neti ba Emmanuel Dodi wana baza neti ba Godel Poyi oyo abinaka bina na église donc Kofi alingaki amona nde milinga na misu na ye yango naoloba nalobi boye donc nga kokutana na Kofi nakutana na Kofi mbala ebele donc nga mutu moko atikala kodirige nga ke bona mutu boye vraiment nde mambo eza boye kente na batelema bepa atie fere bola miko mpona yo nani akopekisa ngai na tiere l'affaire miko nani akopekisa ngai bandeko na ngai babipa obeta concert de fali asilisi ba concert ba événement misato abeti na Europe abeti une semaine na Afrique basala minene ba spectacle tona bezo pe fali pa ya na Europe asa sa conférence de presse to tia pe miko faire soki aye soki annoncer biso nouvelle qui a ça la conférence de presse na okende kuna nazala soki na 60 questions oyo nga na bomba mpo na faire est-ce que 60 questions oyo nga na bomba uniquement mpo na faire bakotisa nga ntendeni parce que nga na mwana mboka na Congolais mutu nini yango na génération na biso oyo bato nyonso tu oyo baoleka ba YouTube ba TikTok banini nani yango asala na faire émission liboso na nga depuis faire abanda carrière nani asala na faire émission liboso na nga démission nasala na faire eza YouTube nani faire abwaka na bato nyonso to botia makelele na afali na affaire bosanga na bino tu nani faire abwaka na album liboso na nga na génération ya bachroniqueur nyonso tu oyo mpe baza lelo na YouTube nyonso nani oyo fali abwaka liboso na nga na génération ya ba-youtubeur nyonso bajournaliste nyonso borenye lelo nani oyo Kofi abwaka liboso na nga Kofi abwaka na 6e chantier na bord ezanga kombo na génération ya bamusicien nyonso tu oyo bozorenye nyonso tu nani oyo mabele elisi aprononsa na monoko na ye abwaki libanga kilo mpe mabele elisi apres 2 jours aki akufi na ye atiki na ye mpe makambo ya miziki donc yo ozanga n'importe qui ke musicien osala conférence nga na ye nakota baosepela kutu na ye nde kotia vraie ambiance parce que 60 questions ozali mais par rapport ya climat ndenge ezali climat eyaka kaka ezalaka nango bongo eza mpe na moment moko baclimat wana mpe ekufaka nango lelo vie na biso faire egola na Kofi Olomide bazali mpe na climat mabe bakoma na bape kosola climat côté ya faire ese ekufi nango bende mais déjà Kofi na faire basola na bango mpe bien
siko ngana bomela affaire mutu nazwa mwasi affaire mais ok là fait wana eza bale passé oyo tozalaka maître te na minute oyo nga naza mpona baartiste musicien nyonso tu ya congo mon frère non défendre bamusicien nyonso tu ya congo tala ndemba david mangaya ndenge ezobukanga loketo bobina makasi nzomba david mangaya wana ezobukanga baloketo pamba sikoyo na oboya artiste yango nde colonne vertébrale eziki Ken Pierre Makizembe tout ça vraiment on a vu que tomo poussa na suma kasi ndam vraiment na suka Ken Pierre na tokota na li solo ya 12 oyo mutalika sa zwa ki me ba mona ki epe na live bosaki bilomi bani ouais ba solo ya mbuta expliquaki déjà ndenge makambo ekendaki eza nango pe 12 te parce que mbuta pe azalaki na ye na besoin ya pe poto te mbuta azali na besoin afandisa nanu makambo ya chaîne na ye efanda déjà mbuta soki ana besoin ya poto akotisa mikanda na ambassade baopesa ye visa yo oyebi visa ezalaka pase pa mutu oyo visa poto ezalaka pase pa mutu azoluka ya pour la première fois mbuta déjà ya bapoto déjà 4 fois akenda deya baétats-unis akenda bacanada omoni bato oyo baosalela mbuta baémission baosambrie pour rien papi pedra ya palmira mulamba papi pedra baosambrie pour rien papi pedra yo oyebi baosambrie pour rien donc mbuta koya poto eza nango eloko te ya eloko te baosambrie pour rien tala na congolais eza mutu ya distraction o grâce te moya na mission ya kodétruire fali bato mpe bazoyeba grandeur ya fali yango te mbuta likasu ana chaîne na ye ekotisaka mbongo soki moke ba 6000 balles eza releve ya monene te na bibo soki moke ba 6000 natangi ya likolo te soki moke ba 6000 kasi bamaiki lokamba baoya poto kaka na bareleve na bango ya bakonte youtube ba 25 bayaka poto na bareleve na bango kaka te bafrance te mai baozo bavise na bareleve na bango te so mbuta moto ala releve ana société na ye sikoyo omona te bato baosambuye jas kavulu prince bakali baosambuye pour rien botika mbuta wana sanction susu na prince bakali na jas kavulu tika vie na biso calme botika vie na biso calme esala biso bien donc nayebi ke bomoni nde toyambaki Ken Pierre apesi baimpressionne par rapport ya Grace Temo ndenge Grace Temo azolinga azokoma un peu traumatisé par rapport semblaki omoni Julien congolais ayebi kotraumatize moto oyebi nga toyoti opase na bamoma moko batraumatize nga fort keni jaloux keni chaque moto ayebi kati na ye chaque moto ayebi makambo oyo azosala bana mai bayebi bango moko ke ken azalaki jaloux na biso te bango tu bayebi bango tu bayebi ke ken azali ne jaloux na biso te donc bayebi bana bango bon terme merci beaucoup Ken Pierre tokomi vraiment na suka nayebi te moi 2-3 personnes baotala biso Levi Sabotana na peso bambote Joël Salambi na peso bambote oncle Patrick Amisa ma Julien nga bokondane nga te ngai naza chrétien nga nakoki kosoutenir makambo bazoloba te ke Grace Temo azalaki mission mpona kodétruire fali non ngai tangi chrétien nayebi ke fali mpe asambelaka fali asambelaka moto aprotegeaka fali eza nzambe mutu oyo akomisi fali na sommet ya succès aza nango ezaka nzambe na ndimi te nzambe wana opermettre mutu moko asala likopa na Grace Temo aya kodétruire fali pupa non lopemba fali euti na maboko ya bato ya mokili te euti epa nzambe ye moko ozo comprendre donc mutu akokaka kodétruire lopemba fali aza na ye te en tout cas mutu akokodétruire lopemba ya musicien moko aza te chaque musicien azala mbe na ta na ye e soki ta na yo ekoki nango parce que lelo bozwa fali neti Fabregas te ke tokomi omona ye na fino boye azalazala na Kofi tro apres Fabregas asili Fabregas aza fali te Fabregas aza Fabregas fali aza fali Fabregas aza Fabregas fali aza fali landa la clip merci beaucoup merci beaucoup ozavi point yo nde moto ocomprendre te Ken Pierre Makizembe non merci bamission ezalaka omoni sere na biso Fifi Siwa eza na artiste moko atindela ye babandi babete fo banga babare Fifi Siwa eloko esalaka nga mpasi sikoyo Fifi Siwa aloba yango te elekaka ya boye
bato babula teke bato tu bazalaka bayuma bato tu baa bayuma te ya na biso directeur akokoma na ye mosusu ayoki kaka ndenge bato balobi abule mpe na ndenge kaka bato balobeli akomi me nga soki pena na directeur ya moto soki na directeur oyo nasambelaka nakocroire jamais na bato ya kisi bongo soki makambo baoloba ya Grace Temo soki peut-être eza bongo te Grace Temo nde sikoyo eloko tokokondane Grace Temo ezani bavoice ya Grace Temo asali nde bavoice ya mabe bavoice ya baorgueilleuse ndeni ye mpo na ye koya na ye koya poto eza babiro te ye fali ye moko nde motu abengaki soki fali te alingaki aya te wana eza neti kodimine baninga kozwa baninga neti baya na sei aza likolo Grace Temo conseil gratuit tika vi ya orgueil oza na mpe fi ya danger te métise te oza fi normal wana bafe batiaka kaka tioko tika orgueil ya pamba wana fi ya métise te oyo ke merci beaucoup merci beaucoup na bato botali biso partout le monde a dit que un grand merci na les blancs de Bruxelles gaz na gaz et pourquoi pas na bato botala biso partout le monde na yebi que ya Willy Musheni Koda Mboka na bato ba ya Willy Musheni sikoyo yaza vie moko très bien vie na nga Gauthier Mascotte donc vie Jimmy Belaou donc Arnaud Diatona merci beaucoup na les blancs de Bruxelles na yebi te soki masolo mo c'est bon na kati ya Londres Willy Kimia merci beaucoup et pourquoi pas na Joël Ntimba les blancs de Bruxelles toujours Joël Salami na peso pe ba mbote siko zali na Jules Mwakadi Ray Jimmy Bilele Pito Mavungu Zatikiri Vero baza déjà ko sepela batuka pambala viens ngai Sejonga Manataba mutualité misunga batu na bino boza wapi merci beaucoup